yango bomona bato ebele ti lelo oyo ndenge ezalaka tiki lelo ti ndenge tokendaka ti ndenge totambolaka ebele ya bato bamituna kaka tonton Omar yango akobalaka mokolo nini parce que na vie na ye bandeko na nga c'est comme si basi nyonso baza kaka mabe toyeba te mwasi mosusu oyo azoluka eza mwasi ya ndenge nini mibali penza bandeko na nga eza ka pasi mpe mawa mibali penza bazobetisa ebele ya basi mitu eza na basi mosusu ntango abotamaki na ye epai ya bapara na ye ayebaka ta kutu te soumission ezalaka nini tellement ke abotama na famille moko baza na mbongo bana mosusu abotama na ye ayebi kutu ata respect mibali te mais eza na bana mosusu tango aobotama deja baolakisa ye respect mais de l'autre côté toyeba te tonton Omari azolukaka nini azolukaka nini epai ya basi ebele ya bato bandeko na nga comprendre te eolekela biso mayele parce que mwasi oyo mpenza azalaki na ye ezalaki mwasi moko tolobaka mwasi avec plein de soumission mwasi moko très timide mwasi moko très posé mwasi moko ya calme penza makasi soki tokoti kutu na makambo ya beauté mwasi nzambe o nga moko Etoiline Ines TV na lobaka mwasi nzambe mwasi penza nzambe mais tonton o a préféré atika mwasi wana tonton Omari a préféré na ye alobi mwasi wana aza mwasi ya niveau na ye te ye penza na mwasi wana ekosimba te yango tonton Omari akobalaka mokolo nini yango tonton Omari azoluka mwasi ya ndenge nini. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Etoiline Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino tonton Omari Kabongo. Ebele abatu tobenga kaye mingi kaka tonton O. Nini ezoleka na vie ya tonton Omari makambo nini penza esali ke non Etoiline Ines TV lelo aya kobeta ma solo. Avant to kota na muzindo ya makambo na biso avant to beta masolo kandenge to mesana ko beta masolo bandeko nanga ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que to sala ka ba émission ya sika batu ya sika pe bakotaka. Yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois vraiment ya ko kota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo. Chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso penza ozolandaka Etoiline Ines TV zo penza kiti na yo vanda tango ozovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge kendaka, kote mosusu kandenge tosalaka, talela pe heure. Yo moko ka tala heure na yo, oyo okoti kolia mwa eloko na système moko ya bien. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda bambote na madame Grace Mpoi bambote na madame Sidonia Siala bambote na madame Marie-Josée Chala bambote nanga na ye moko mama Céline Kaba bambote na madame Marie-Josée
mafuta na système moko ya bien penza mingi. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye penza na ba solution ya kilikili. Gavker aye penza na ba solution ya kafu. Gavker aye penza na makambo moko ya kitoko. Kane na lobaka chaque jour na Gavker bika na yo libela na système moko ya bien. Gavker bazo sunga ka batu nyonso ezala bana basi ezala bana mibali ezala banani bakoko batu nyonso yo za na bibela bela nzoto na yo chaque jour ezala kaka lelo beli lobi kuno obeli lelo beli lobi kuno obeli na Gavker matakita solution ya lobi kona yo eza bandeko nanga na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. La famille de l'autoye na tonton Omari Kabongo. Tonton Omari azalaki na relation na ye kanenge mutu nyonso akotaka na relation amoureuse. Na relation wana na tango wana kotaki relation amoureuse na ye, tonton Omari azalaki na eloko te. Abando leka ba moment très difficile. Vie ezalaki facile ata mokete. Kutu ata ya kolia, tonton Omari azalaki na ngote. Kutu kolata, tonton Omari azolata ka ba mapapa na ba mapapa. Abando bima na jeune fille moko. Kanenge zalaka, jeune fille yango pe abotama na famille moko bazalaki na mbongo te. Famille wana ezalaki kaka kobunda. Kanenge zalaka. Baza na mwa boutique na bango, libanda baoteka ka biloko. Yango boutique wana nde bando sunga bango kolia kolata makambo nyonso. Bandeko nanga vie ezalaki facile ata mukete babandaki koleka na ba moment moko somo jusqu'à ce que tango baye kokuta na tonton Omari fi yango akomaki pe kosunga tonton Omari na mwa muke na ye mosusu omona tonton Omari depuis tongo aliete depuis tongo azana eloko akolia te tango okende kokutana na mwasi mosusu omona ta mwasi bimisi mwa ba biscuit ya boutique na bango apesi tonton Omari mosusu obiki ko bimisa mwa eloko ya shop na bango apesi tonton Omari alia ezalaki ka bongo omona pe tonton Omari alie mosusu balambi donc so ba olamba bongo na programme na bango bazotia pe tonton Omari ye pe na programme akolia tonton Omari pe akosala nini akolia do bolingo bando kende ka bongo mwasi ayebi ke non ndenge za boye mobali azana musala malonga te jusqu'à ce que un jour tonton Omari kosala ke non azui connexion ya musala ka ndenge mutu nyonso azwaka connexion musala nde ko proposer
chéri na ye parce que nanu babalanaki te alobi na ye soki okoki kosunga ngai na $300 apamba nakotisa na mosala soki bazwi ngai ekozala mpona bien na biso. C'est ainsi que mwasi yango mpe asalaki nini andimaki abimisi $300 parce que ayebi ke ndenge eza boye soki mobali oyo makambo esimbi nga mpe naomona verité soki mpe makambo esimbi te naomona mpe verité te. C'est ainsi que apesaki tonton Omar $300. Allez, tonton Omar azwi $300 yango akotisi na musala nzambe mpe alalaka te eye kosala keno baye kozwa tonton Omar na musala. Bazwi mpe tonton Omar na musala, tonton Omar akomi kosala. Tango tonton Omar akomi kosala la famille, tonton Omar abosana mwasi oyo asunga ye. Abosana complètement. Tonton Omar nako visitaka mwasi yango avisitaka ye lisusu te. Nako bengaka mwasi yango abengaka ye lisusu te. Donc tonton Omar akenda na ye kane tolobaka direction inconnue. Musala yuzui moi vie échanger kane tolobaka échanger bandeko na ngai. Mwasi pe na espoir a makasi ayebika keno aza mobali nanga. E mata ekita aozongela nga kaka. E mata ekita un jour akoya koluka nga kaka. Bandeko na nga nde kovanda jour moko. Ba mona ka boye tonton Omar. Bandeko na nga. Tonton Omar asi alati kitoko. Bon ndima kutu te keno oyo eza penza tonton Omar hein. Congolais, Congolaises, partout, Zali Kotala Biso, Toyeli yo, offre oyo, ezali na kati ya Maluku, vente ya ba terrain, ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya Maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo, ezali na problème ata mokote. Andeko na biso zali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà bandeko nanga ba mapango koteka yango yo. C'est le moment ko somba ba mapango $350 ya pamba. Somba lopango na yo na système moko ya bien. Somba lupango bandeko nanga ba mapango moko ya kitoko. Ba mapango moko na prix moko ya bien. Ngana lobaka toujours. Lupango tango somba. Kotala teke no parce que eza musika parce que batu nanu bazotonga te. Bandeko nanga ba place ebele. Soki batu bakomi koteka ba terrain. Ezwaka 2 ans ya pamba. 2 ans ya pamba ka tango okende kuno monika ndenge batu batongi. Yango bomonaka batu mosusu bakomi kokamwa. Bakomi koloba keno ba mosusu basimba kisi. Non. Ba mapango yango yo $350. Yango toye kosenga pe na bandeko na biso. O nyonso zozwa numéro pona lopango ezala malamu yo moko ozana posa osomba lopango. Benga mutu oya zoteka. Ba makambo wana keno famille nde mutu atindi. En tout cas bandeko nanga bino moko boyebi réalité oyo ezosalema na Congo na biso. Kosalela penza batu mosusu confiance ezobangisa biso. Soki ozana besoin lopango avant otia bandeko na yo basololaka na mutu azoteka mapango ezala malamu mingi yo moko nanu bosolola bozwa ba arrangement nyonso et après ndeko na bino nde akoya kokota soki ozana besoin ya ndeko na yo surtout pona bato apoto ozana besoin ndeko na yo akendo mona place ekozala mwa malamu ke directement nano sololi na mutu oteka ba mapango te directement otia en connexion
na ndeko na bino na Congo. Bandeko na nga na Congo na biso wana eza na bato ebele nga moko. Eza na bato o babengaka ngai. Baokosa keno naza gouverneur Kingandi. Naza député Kingandi. Naza nan donc ebele ya ba Congolais baosala ba tricage wana. Alors yango wana to banga pour na sécurité na système moko ya bien. Voilà. Tozonga na makambo na biso kandenge to beta masolo la famille. Ne tonton Mari a changé. Makambo nyonso ekomi bien. Tonton Mari a lati. Tango alati bongo akie inde epai ya chéri na ye. Ndenge babando bima. Akuti chéri na ye kutu akamwa alobi. Ezande yo. Mobali na ngai. Change boye bandeko na nga. Tonton Omar a changé makambo nyonso na façon ya koloba. Tonton Omar o babando pesa ba biscuit ya boutique. Tonton Omar a komi koboya kolia ba biscuit alobi ndenge naza boye après musala nakendaki kolia na restaurant. Tonton Omar a komi ka muto ba restaurant matakita restaurant. Tonton Omar o makambo keno e mataki kitaki azali susu nango te. Akolia biscuit te. Ne kokutana na chéri na ye, mbala moko aye ko informer chéri na ye keno ndenge za boye nga na yo ego simba lisusu te parce que oza mwasi ya niveau na nga te. Na ndenge nini mwasi diplômé. Alobi soki na kie ba réunion yo koki kotelema te. Nini oyo koki koloba na réunion. Est-ce que tant mobala kendaka réunion azalaka toujours besoin ya mwasi pe il faut participer na réunion. Makambo ya liboso na moni na kamwaki. C'est ainsi que bandeko nanga kandenge ezalaka, kandenge makambo nyonso kendaka la famille et kosala keno. Tonton na biso Omar Kabongo aye koboya belle vie kandi poutine de l'écriture. Tonton Omar abosani. Esika babanda bango mibale. Abosani nyonso kandenge batu nyonso batu mosusu babosanaka. Abosana o nyonso belle vie kandi asalela ye. Pona ye azwi deja musala. Nzambe asi apamboli ye. Azali susu besoin na belle vie te na vie na ye. Yango la famille kandenge boyebi mama Étoiline Ines TV. Toyaka toujours kopesa batoli. Bolimbisi na batu nyonso na betisi mabaku tosalaka banalise ya bafilme soki yo kosilika limbisa ngai mais eza na batu ebele basengaka biso banalise oyo basengaka ngo makasi parce que eza na bandeko mosusu bazalaka na tente ya okende olanda bafilme yango bayaka kosenga biso banalise biso tokotala toye tosaleli bango banalise ka ndenge ezalaka na ndenge moko ya bien. Yango la famille na lobaka toujours dans la vie. Je m'excuse. Ebele ya basi. Basala ba erreur makasi. Basi ebele. Basala ba erreur makasi la famille. Omona mwasi. Ba parents na ye bazo nyokwama pona kofutela ye mbongo wa classe. Pona kofutela ye minerval. Pona kofutela ye o nyonso il faut bafutela ye. Mais ye pe azozwa mbongo wana azofutela pe mobali na ye. Makangu parce que mobali wa bali. Mais makangu wana atanga soki asilisi bakobalana. Et dans la plupart des cas, ils alaka toujours que non. Tant mobali aosilisa ba classe na ye abalukelaka mwasi. La plupart a mibali basalaka bongo. Omona ka tango nzamba kosunga ye. Azwi penza musala. Omona mobali abalukeli mwasi. Aolinga lisusu atakutu ko sentir mwasi te. Aolinga takutu te amona lisusu mwasi yango wana. Ata soki mwasi wana atangaki. Alobika kenona sunga mobali. Azwa musala bien. Pour que le loto lobby tozala na vie ya bien la plupart a mibali babalukelaka basi ezalaka bongo yango bandeko na ngai ya basi na eko conseiller bino ka ndenge na pesaka conseil la famille
soki ozwi opportunité wana ya kotanga oza na baparent baofutela yo mbongo ya classe mpo kotanga tanga. Tika makambo wana koloba te keno natia mobali tango ya kosilisa nde tokobala na bokobala na kate. Mobali wana tango aosilisa ba classe aoloba nini yo oza moyibi obando yiba papa na bino mbongo. Ba mosusu kutu balobaka oza mwasi ya lokuta obando kose pa na bino ya koti jamais kobala mwasi ya lokuta. Mibali ebele balobaka bongo. Ebele ya mibali balobaka bongo. Ngana bala mwasi ya lokuta nakoki kobala yo ta. Yo kutu obando kose pa na bino keno eza mbongo ya Minerval nzoko zo ya kofutela nga Minerval. Suko mwasi ya boingana ya kobala ye na ndenge nini jamais nakoki kobala mwasi ya lokuta. La plupart ya mibali balobaka bongo. Yango bandeko na nga ya basi ka ndenge boyebi mama Étoiline Ines TV ayaka toujours ka ndenge ayaka na système moko ya bien na ye kaka kolamusa bino bandeko na nga ya basi. Soki deja oza na nzela wana ya kofutela mobali Minerval ya kofutela mobali classe la famille na ye kosenga na yo tika soki deja ofutaki ata ane moko ya ane oyo yebisa eka ekeno naza na mbongo continue ba étude na yo. Continue tika mobali ye moko abunda parce que lobby to après lobby akoyaka kobalukela yo aoloba nini mwasi ya moyibi mwasi ya lokuta yo bando kosa ba parents na yo keno ozokendaka école ozofutaka mbongo ya Minerval nzoko zo ya kofutela nga siko nga mwasi ya lokuta na ya kobala ye nakoki jamais kobala mwasi ya lokuta. Mibali ebele balobaka bongo. Alors soki deja ozalaki na nzela wana osungaka mibali na sengi na yo penza na kombo ya Nzambe tika na yo mbongo wana tanga ba école na yo tanga ba classe na yo kandenge ezalaka bandeko nanga na système moko ya kitoko. Félicitations surtout na tonton Omar Kabongo pour na rôle au penza a joué yango kitoko la famille. En tout cas tonton Omar a s'incarnaka penza otolobaka s'incarnaka na ba rôle presque nyonso. Eza na batu mosusu bazalaka na bango limité ka na ba rôle moko boye mais tonton Omar akotisaka makambo. Ye presque ba rôle tout tonton Omar a jouaka. Nyonso bakopesa ye en tout cas a jouaka na ye na pete nyonso. Félicitations vraiment ebele abatu déjà ba okama. Tonton Omar bibala bala, tonton Omar nini bino bongo akobala na ye. Aobala na ngonga na ye nga na lobaka bongo mutu na mutu aza na ta na ye. Eza na batu mosusu bazwa opportunité wana na kibomwa na babali. Eza na batu mosusu barobala na kana bango tango ye moko ye amoni que non c'est le moment il faut na bala abala. Makambo wana que non il faut kaka tonton Omar il faut kako bala il faut kako bala totika ye moko yebi quand ayebi jour nini pe akobala. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des Martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyrs.